Salut, salut, bonjour, bonjour, bonsoir, la grande famille des MK Mbelou TV officiel. Moi, votre humble servante, Maman MK, je vous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi nous amenons toujours des éléments que vous attendez sur MK Mbelou TV officiel. Voilà. Si nous sommes venus aujourd'hui, c'est parce que nous avons une mauvaise, pardon. Nous avons une mauvaise nouvelle. Notre artiste comédien, Gianni Faye, vient de nous quitter dû à une crise. Yes. Donc, selon les nouvelles, selon la source, on m'a appris que Azalaki n'allait bien, mais à ça les crises. Nous savons tous comment est-ce que autaki kobela dernièrement, mais nzamba sala kingolu ayokaki bien, mais lelo oyo tozwi sango oyo eza vraiment sango moko ya esengo te. Toyebi ba problème autaki kozala nango na ye na mwasi na ye la brune kuna poto biso nyonso tu toyebi mutu oyo ayebi lisolo wana te aza te. Mais lelo oyo ndeko na biso atiki biso. Tozo pesa kaka nzambe merci. Tozo senga ete molimo na ye epema na kimia. En tout cas, il a servi qui penza kon peuple na ye. Na musala na ye, il a de bonnes qualités. Azana ba qualité moko ya kitoko oyo lelo mingi bazkoma ba artiste et comédien pour na Gianni Faye. Mingi lelo bazwa goût tope elengi ya kosala théâtre eza pour na ndeko na biso Gianni Faye. Mais Dieu a décidé autrement, il nous a quittés. Mais toza wana tokoye la biso lisusu ba nouvelle toza wana tokoye la bino lisusu beaucoup plus de précision na bandeko nyonso surtout oyo bolingaka MK Mbelou TV officiel. En tout cas bozala toujours branché to panza message oyo nzambe a pesa makasi to présenter ba condoléances na famille artistique mobimba ya monde entier et puis na famille biologique ya ndeko na biso Gianni Faye. Donc nzambe vraiment a simba mitema toyebi ke ko perdre mutu ezali mince affaire te baye oyo babungisa ba être cher nde bakoyeba douleur oyo ya kobungisa mutu na kati ya famille. Donc nzambe vraiment apesa makasi na bandeko nyonso tu famille biologique ya ndeko na biso Gianni. Nzambe apesa vraiment makasi. Nzambe apesa vraiment makasi eza likambo moko ya facilité. Famille artistique pe lisusu nayebi ke eza na mingi oyo bazalaka na Gianni. En tout cas nzambe apesa makasi, nzambe apesa vraiment makasi po eza likambo moko ya pasi na mitema. Nde sango toyaki nango mpona koinformer batu nyonso tu oyo balingaka Gianni Faye toyeba ke il ne plus. Notre frère nous a quittés depuis aujourd'hui le 11 mars 2024. Donc que son âme repose en paix, que son âme repose en paix. Dieu a décidé, Dieu nous a donné et il a pris. Donc mingi ya koloba penza ezate, mingi ya kobakisa ezate. Nzamba zwa lokumu apesaka makasi na baiki na famille mobimba. Nzambe penza apesa makasi na bandeko nyonso. Merci yangai oyo ezalaki moko na bino Mama MK ayaki pona ko informer bino parce que ceux qui bosabona na MK Mbelou TV officiel eza pour que bozalaka informer tayebisaka biso ke ba information oyo tozwaka awa na kati ya MK Mbelou TV officiel ezalaka ba information oyo eutaka na source toyaka na blabla te toyaka na ba information moko oyo eza te ke ozwi oyo bambi information oyo toyeli biso eza information oyo euti na source. Ndeko na biso asalaki crise biso nyonso tu toyebi bamboka na biso yango ya libanda oyo ndenge ezalaka toyebi te. En tout cas stress nini ezalaki na motema ya ndeko, mais nzambe a décidé autrement. Que son âme vraiment repose en paix. Mingi ya koloba eza te na pasi na motema
Et puis ça va pas si tant en tout cas bon qu'on a bu sur la famille. J'ai trop mal. Personnellement, je n'ai pas connu Gianni Faye, mais c'est vraiment un artiste que j'aimais beaucoup. Donc le belé déjà n'a passé parce que a commis déjà regretté. Donc nayebi ke soki mutu akufi bato bakomaka mutu na mutu ayaka na version na ye oyo akoya asalaki boye oyo kuna koya azongisaki boye me ya mutu ya eza kaka ke nzambe nde apesaka ye moko mpe asedeside lelo mpo autaka kobela makasi so nzambe asedesidaka ata wana akende alingaka kende me nzambe arestauraka ye azongaki en bonne santé mais lelo oyo rien que par crise ndeko na biso atiki yango toko atiki biso yango toko beta penza sete makasi na biso ba o totikali tomonaka toke funeral toke enterrement na kati ya cimetière to na église tango ba exposer corps pasteur azoteya azolendisa tango pasteur ateyaka mpona mowei te parce que mutu soki akufi azoyoka te azomona te pasteur tango azoteya mpona biso ba o totikali to éviter ba stress to éviter le problème yango nde ekosala que to vivre longtemps le paix que tu as contente-toi de ça ozwi olie ozwi te ofandi donc nzambe asalaka na lolenge na ye. En tout cas, merci beaucoup la grande famille de MK Mbelu TV officiel. Abonnez-vous massivement. Aimez, commentez, partagez, ça nous fera énormément du plaisir. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, mes condoléances.